ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma, Kobanga, oh. Oh! C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba kolu na tinda kiko? Ah! Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais iko koma te ve. Non. Rita na biloko leki nanga. Bota pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui n'ont ils ont chargé les lots. Tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur est direct. 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau sur sa voiture vraiment. Mais quel est le jour y en Angola maman? Antonio Miala. Moi, on balie wana. D'ailleurs, je peux dire Rita yaka. N'Angola ça ouais. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui, ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zakawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tout le na Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro wana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irène, Masiando, qui TV Identité, Yabunde, oh maman, Abino, la cabino, Kakaba, histoire vraie, pour Essa la bino, Bafre, Makasi, Nabanda, Kunabino, partout, Bozali, Nengen, Aloba, Kanzambalo, la, Apambola, Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Ndenge Bozelaka, Masolo, Irène, Masiando, qui est bête, le Pro Max, et ça, la vraiment bien Makasi, parce que Biso, Tobetaka, Masolo, ya solo, Tobetaka, aubergine, Yango, Tose, la proverbe 19 et 20 pour sungayo nanga na suite ya vie yo mutozo landa mama Irène Masiando qui partage ka masola mama Irène et sungande comme sous soit quelque part à comprendre mon kilinde nini ezotambola to pesi merci na sponsor officiel Betty la patronne moi ça l'équipe mibali na mbongo moi ça mibla vendenda kuna Versace Betty la patronne moi ça longa piaka motema dorte Achille kapesa la patronne Betty balobi umela peselanga ba bisou na meta la brésilienne na katia Birmingham y avait dans agence bolanga bofre na biso ya sirsi vejansi bolanga tika yoji na défaut tokenda kabongo na koda mboka ya Willy Musheni papa social merci na bamouré zinyo soto pesa mbote na Simon Kibukidi mutambongo na katia Luanda bamoureze na ela kabino masolo ya soto zanga kapete ko pesa bino ba publicité et ça la rabino bien boyoka ke maman Cornelia Luntadi la Grace Light Cosmétique azana na bino yo mutoza na ba dega elonge baby tenti réseau simbate benga ye na lombango okosepela réduction ezali okosomba gamme na on a pris bien okobongisa loposo longola ba tâche telisa katikati ya makolo longola banduta kobosa na te Cornelia Lutadi la mwana télé si mwasi ya tata boutique robot kolata kitoko pe ezawana ba perruque ezali bilamba ya kilelo bobenga mama Cornelia bokosepela numéro ne yango bozomona na logo tokomi Grace Light Cosmétique. Bamouré na bamoureze nazo rappeler bandeko bwana pour ma boumwe komi minene.
outi kobota bote e baby yaya ozosala maquillage ezosimba te ndeko nanga kibo mwasi eza ya kobeba oza susu kitoko te solution yango oyo benga mama Irene ozwa numero ya ndeko moko mwasi azotekela biso tangawisi ya bapigme matungulu ya bapigme biloka bapigme ekoti na kati ya Allemagne bo benga mama Irene mbangu ndeko nanga kibo mwasi mwa jar libumu ezokita te ndeko nanga koluka tosala opération yaka obotaki obebi ozozonga su ndenge ozalaka te solution ezwami benga mama Irene Masiandoki okosepela. Merci pour na patience et fidélité bandeko nyonso bolandaka mama Irene Masiandoki Béatrice Lokilo na kati ya Londres ya monsieur fils Lokilo couple tokos zwaki tivanda oyo kalisolo eza pe ya mwana Londres bamure na bamure zendeko moko ya mobala bengi biso na kati ya Londres mama Irene beta liso nanga ça fait 5 ans nazobela na sali AVC 2 fois awa na Londres mama Irene nazo peso lisolo ozo remarquer que maloba nanga ezobima bien te na lobaka lisusu bien te lokwa nazwi chance ya kobenga na pesa lisolo oyo mama Irene beta yango parce que ozali leki ozali famille na ebi batu mingi otangaka bakombo na Londres na ebi grand frère no bienvenue Masiandoki azawa na Londres na ebi Betty la patrona na ebi mwa bate bele bango tamsu ba ebi ngate menga na ebi bango mama Irene problème naza nango olingo pesa bandeko nanga ya mibali conseil ndenge tolobaka mwasi na mbongo ekoki boma vie ya mutu mama Irene nazalaka na mwasi na Londres toboti bana 5 mais tobaya na kite na système ka ya poto na ti adresse pa na ye tobota kaka bongo tobaya na vraiment te na famille te n'église te tobaya na pe na mérite donc toboti bana 5 na kati ya ekobo bamourir na bamourir na kolbetelo komoko sete na mokilio tozovanda tomi tungisaka te ba couple mingi tozomona mwasi na mbali bazaka ndako moko 20 ans 25 ans yaya tozomona bango mwasi na bazobota bazobima ndako moko na miso ya Nzambe bazana bango mwasi na mbali te basala kekobo na bango bolanda lisola papo boti bana 5 na mwasi na kati ya Londres na vie ya ekobo babalana te ba famille bayebana te l'état yebi bango te même ba camarade ba ke église ba kende ko sepela eza peti to vivara bongo na bana 5 mama Irene koma ki na tamo ko be compréhension ka ba couple na kati ya Londres na mwasi bandai ko yoka na te to yaki na biso ko kabwana mwasi azawa na Londres tilo pa bala na ete azana bana si ba koli mwana moko si apesi biso pe koko awa na kati ya Londres mama Irene ngana se décida ki na luka mwasi mususu na meko bunda kozwa basi na Londres awa ezo simba kaka te viki basi ya poto mwa kiteti marambebelebe na mona ki ba défaut eza mingi na bitena kelinga nga mwasi ndenge baninga basalaka na Congo Kinshasa. Partagez vidéo, likez, tant on a épisa kabino, Jésus-Christ revient bientôt, moi na moto azozonga. Mokili eza na makambo belé, identité abunde se betel pro max. Ce kay ko beta masolo, ezate kazanga maramba rosala penza ezalaka ebele. Bino moko ozo remarqué mikolo busy mama Irene mona na kasusuté parce que temps ezate. Mais ce qui a kolobezali tika toloba po sunga yo nanga na système à proverbe 19-20. Partagez vidéo, likez, s'abonner na Irene Masiandoki TV. Mama Irene na kende kolinga fille moko na Congo Kinshasa azali angolaise. Mama Irene tant na lingi mwana mwasi wana bolingo ezalaki vraiment fou. Tolinga na ki bolingo kendaki bien ndenge kaka ezalaka ayiko koma na zemi nanga. Na tamu kie kaka voyage liboso na kende kokutane atikala ki na zemi. Tanga tikali na zemi Irene nazola kie ndaku ya kufutela, nazo futela ndaku na meble yango na sali nyonso nde mobala ko yikosala mwasi nanga abotaki. Tangu pa boti na kende kotala mwana. Mena ki ko réfléchir ngabite. Na yo kaka ba masolo makambo ezalaka mingi. Et puis na poto basi bazokoma kateti mwana mwasi oyo kozala malamu azala mwasi nanga ka Kinshasa vandaka nika na Congo. Soki nga naza na posa mwasi na yaka nanga ka Congo. Na poto na tika nanga bongo nga mosa mwasi na bosaka na luka ka mbongo mevi nanga mayele na tiango na Congo lokola pesi abotelinga mwana abotaki mwana mobali. Batu mingi basalaka na bangwangu masolango na yokango trop mona mutazaka na Londres abala mwasi na Kinshasa ase desida ki yako bengisa su mwasi na poto te po azo bakwebele vome mwasi azala kaka na Kinshasa ba mourez na meka kosunga ba papa eza nango ida mabete me bosala ka pe fausse affaire na lobakelo komoko na maso na nga libala mwasi avandaka na Londres mobali na Belgique ekendaka mulaite mwasi na mobali fo bavandaka esika moko c'est ça ya mwana nde bolingo. Mabala mingi to mona mwasi na Irlande, mobali na Suède lelo to suka pi bakabwana. Tolanda liso na bokebi. Ndekomba Irene masola boebeta makanango deja. Ne oya ngai beta po pesa pe kaka bandiko mibali conseil.
mama Irene mwana mwasi atikalaki na Congo. Nzoka mwana mwasi si azolinganga te po naza mobali na bota na ye to sala vie. Mwana mwasi azolinganga po azana posa mobali ya poto. Po ye misu na efo ya kufuta nyongo fo amona Europe. Mama Irene mwasi akoma kotianga mal à l'aise. Na mebla ndako, na sombela ke biloko, na kipake bien, mama Irene kendaka 2-3 fois na ne. Kotala ye na mwana. Mama Irene, mwana mwasi kaka ye fwa ya poto, ye fwa. Do yende nga vandaka na Kinshasa, nzoto kama mtena Kinshasa, mutune zaka na poto. Yeta ndeko linga mibala poto, ye posa nzaki fwa ayende komona poto. Pona eko zo mobala poto, fwa memena en Europe, bolingo libala etaliete. Mama Irene, na vanda kina mongabi, peut-être que pona baliete, lokwa na balaka mama bana ngate to kabwana na mekano ko pesa eta valeur. Mama Irene na ke na famille na se présenter pona pesa ekimia. Mama Irene ekote ka mwasi te. Pona mwasi ato baliye kuna zate ye posa nizaka kapoto. Ba fi mimbo mwa bazana Kinshasa ba olinga mibala poto. Baza vraiment na bolingwa mobali te ki abala ye ba vanda basala foyer na bango te. Ye posa nizali abima mboka. Mboka eza ya pasi. Ye fo aya poto aya koluka vina ye na poto. Tina zo lingela mibala poto ya ngwana. Mama Irene mwasi alinga Kinshasa te kaka poto. Tellement ngala ya koyebisenga oh. Mena Kinshasa ozozanga ndeti nini? Ozana biloko nyonso mwana za bien mwana zo kokisa soki 5 ans mama Irene moi lelo zo kokisa 5 ans de na obeta lisolo o mwana za deja mukolo mama Irene mwasi ye kaka poto mama Irene ya kosala ke tango mwana komaki na ba inane demi na ba tawana na yako kende Kinshasa mama Irene na sala AVC na ndako na Congo eloko izokanga eyibana ate mama Irene na bundi na AVC wana na epoto na zuba traitement na bikaki. Tant on a commis na poto na sali 6 mois na sali sous rechite ya AVC mususu. Mama Irene na poto ba swendenge zala kaka AVC raté. Mama Irene ya touro 3e fois na uti ko sala AVC. O esala ki banda ko sala ba AVC wana e permettre asute na kende Congo Kinshasa. Vie que santé e comme mama B. Mama Irene on uti ko sala ya touro yo mama Irene ezala ki grave. O esali ke na benga yo na tengami malobe bimaka susu malamu te na monoko esala ke moyenga na kesu Congo Kinshasa ezate na tindela ka bango pe mbongo lisusu ndenge na zayi kotinda liboso te même pona kofuta ndako na komi na ba difficulté pona Londres awa nazo sala te mama Irene nazo souffrir na kasa Londres na tika mwasi na mwana na Kinshasa mwana za garçon mwana mobali mama Irene petit frère na ngazaka na France alemba te. So moni moi 100 mois 200 atindaka pas couvrir pour parce que nga santé comment ko déranger pour ça la ke moi na Kinshasa azangelo ko liate azange sika ko lala te na mwana mama Irene loko na ko bengo pesa bande ko conseil ti na zobela tozo lo baloba na famille ba AVC zo landanga 3 fois mobimba e komi singa ti na niveau état oyo ya santé nanga eza nini ezo salanga eza ba famille basoko tanga soki po naza na poto ndenge na bujaka nde na debrouillaka mama Irene eza ba famille te nzoka mwana mwasi na kenda ko botisa posa na eza kifo aya poto lokola nga na zoe mwasi ya Kinshasa ko ya poto te akomi na idée lokola nga na somba lopango na Kinshasa ayebi lopango na nga na tongaka na kufa po lopango wana bakabola mwana nepe akota na kati ya héritage parce que na loi na biso Congo ya Kinshasa mwana makangu azana droit ya kozwa biloko ya papa na ye. Mais ye aza makangu te parce que na balaki ye. Na memia na l'état te mais na famille na balaki ye quand même. Pour moi c'est na soto bota ba na 5 na balai ata na famille te ata na l'état te ni l'église. Mais ye quand même na koma kiti na niveau ya famille na balaye kuti bien ndenge tolubaka. Na kenda ko se présenter na zwa farti na pesa biloko na nga nyonso. Pona te à l'aise point longoleka ke espère poto pa mona ke na lingi mais ye nyonso ane lobela ke eloko te. Mama Irene ba AVC na zobetama ezali ke mwasi azobwakelanga maladi ya AVC. Pona kufa. Yangwana raison tango na kenda ki konga bande komena senga makasi kende batia komba mwana na buka lupangu kende ba mama Irene akoma ki trop lopango na poto. Donc mwasi na kende ko bala azaki mwasi azaki na posa libala te. Azaki na posa poto. Tango azo ya poto takomi na posa lopango. Lopango nga koma na posa na ndenge ni nga fona kufa. Lokwa naza na bana 5 na poto mwana moko na Kinshasa. Mwana makango akotaka pe na kati héritage ya papa na ye. Bakabola biloko bapesa ye par na ye. Ye aluka nzela akende kaka poto. Po na famille na bango. Baza na possibilité ko ya poto te. Vi na ye pasomba passeport asala boya kende a okokata zaka na mbongo te. Asa fille moko famille za vraiment mwana niveau ya C. Mama Irene toye koyeba yango après.
na AVC ya toro mama Irene nde na ye koluka basali na nzambe banzela ya kobondela nde makambo ye kobimaka nzela na kenda eza nzela ya malamu te. Fi wana aza moto akotaka bikota-kota. Pe na sima na nga mama Irene akoma kosala ba mobulu kozwa mibali na ya poto akipaka te. Po na ye posane ezali malgré tout nazwela ye ndaku lokola kaka ya poto te yena na se retrouva na vie te. Leza na bato mosusu na vie aza na Congo aza na mwa vie na ye ya bien mais azo rêve kaka poto yango mama Irene beta lisolo yebisa bandeko bakolanda biso poto ezalaka paradis te. Ba condition na tiaki mwana mwasi na Kinshasa bato mingi na poto bazo vivre kutu ba condition wana te. Na poto pe bato basufraka mama Irene beta lisolo oyo. Ba clochard ya mindele pe na poto baza. Na poto bato balalaka pe libanda bazali. Poto eza pe mboka ya pasi. Bandeko na biso kongo bazomona soki bayekaka poto ndire babongi. Kokoma poto fo bebake babwaka ngunda. Ngunda likolo nango reje ezalaka. Kovanda sa mukanda na poto ezalaka pe facilité. Poto eza pe na ba réalité nango. Me bandeko na biso balatika na Kinshasa vike pasi eza na mboka toboite bango kaka Kinshasa. Eza na basi msu na poto azali azoluka libala. Azoluka babala ya lingi vie ekobote. Mais ye na longwe na vie koboka même na bala ki ye na famille na ye coutinye mariage o nzamba senga. Mama bana akuti na Londres na botine bana 5 na tikala ko bala ete mais na bala kai mama Irene ekota ki ekakate. Yango na pesa bande ko mibali conseil. Ba fille mingi to kelanda na Kinshasa na venir to regretter. Na venir na biso mibali to ko regretter bazolinga biso te bazolinga poto. Bazolinga mbongo. Baza basi to kovana bango ti to koma mikolo te. Mama Irene makambo ebimi. Moi sabwa kelanga maladi ya AVC 3 fois mama Irene. Soki yesu tembe na kufa. Nzamba linginga mingi. Tina zolo babe malobezo kana biente. Munokezanga ya kotenga mapo nzamba boy ba toucher molimo. Mama Irene na bengi opo beta lisolo pesa bande kwa mibali conseil. Basi ya Kinshasa baza basi malamu. Oui, baza respect. Baza basi moko ba pesa kama dusu nyonso babo ya kate. Oui, eza malamu. Mais avant okende ko s'engager faut tout na nzambi. Ngana kende ko linga mwasi deja kota kabi kota poko mona mwasi akende ko simba kisi babo kela mobali maladi ya AVC c'est que déjà za moto abominga. Po AVC déjà bit neza yake memanga na liwa. Po bateka lopango mwana kota. N'héritage ya lopango mama Irene na yo ki somo kotala mwana mwasi wana façon na ye na vie amenaka mama Irene eza pasi. Lokwa na yoka ki yango lobama ki na baseni na nzambe na bite. Mokile koma na marambe bele fona meka ko vérifier. Mama Irene azana copine moko boy fi yango balingana ka mingi. Na kenda ki na sima mwana mwasi wana. Mama Irene ke ko découvrir makambo ebele. Na absence na nga kuteza na mibali ba utaka ba France ba futa anda kote. Bango flat na bango ezalaka ipananga. Wana mwasi na nga ko ebisi bandeko na nga ndenga na okate ba AVC boy yake na ngomba. Ake ko sambela. Yangwana bande kwa mibali tozolinga basa Kinshasa baza respect, baza na liloba nzambe bele tokeba. Batnyos babenga kaisu masia seigneur na bokonza likolo ba okota te. Mama Irene moi so na tendance à parole dédiée makasi. Wana ebisi bande ko nanga azate mikolo. Azui mwana nanga ke kotike pa ya petite sœur nanga. Alobi ya ke ngomba ke bondela. Pona nini nga ba AVC bwezo landanga ti na Londres. Nzoka na moma wana ayambi mobala uti France Belgique flat na bango nenda ko nga nazo futa na pasi au santé beba leki na nga na France akoma komi tungisa aluka ni fiski ata $100 200 atinda po bazangelo ka kolia na mwana te po bazangi ska kolala te leki na nga sunganga parce que ngam na bengisa petit frère na nga na France. Bandeko nanga nzoka mwasi azaka na vie oyo. Mama Irene ko découvrir makambo ebeye na ninga ko kufa. Naza na Londres, ba AVC zo raté, leona tenga minzoto, maloba na ngeyo kana kasusu malamu te, pona nini vie ya basi. Pesa bandeko mibali conseil. Ideo toto zwa peke basi poto bazaba impoli bazaba teti. Soki na bali mwasi na Kinshasa vanda kaka na Kongo za la kaka Elkin. Bandeko nanga mibali to sala fausse affaire. Parce que tu kendaka chaque mois te. Ato lobi na kendaka 4-5 fois na ne ndeko nanga. O kendaka chaque jour Congo te to keba. Mama Irene beta lisolo. Pesa kaka conseil. O azana mato ya koyoka. Ayoka.
oyo aza na motema kobomba abomba tant eza vraiment mauvais. Jésus-Christ revient. Bato mingi bazobeya na poto bazosouffrir, vie ezosimba te, misala ezosimba te, ba problème na vie bazomona mingi ba famille. Yango loo na koyebisa bandeko na biso ya mibali pe na biso ba mama. Po erreur oyo esamaka pa bana mibali te. Na biso basi pe toza na ba problème ebele. Totala état d'âme na biso, totala na bale passé na biso, ba vie nini to tambola nini to sala, po lelo to souffrir boye na vie. Tozo mona kaka ba mama na biso bazaki na misala mabe, ba lia famille biso moko pe bana. To tamboli ndenge nini, mibali nini to bima na bango, basi nini to bima na bango. Mwasi azobwakela mobali maladi ya AVC, boye biso ka lesa ekisha bolingo, nzambe kaka nde mutayebi. Po deja za moto akotaka na banzela mabe. Po AVC azobwakela mobali, po mobali abonga te, po mobali akufa. Po lopango etekama, mwana na epe lokola mwana akota na héritage. Azwa ba bien papa, tango bakoteka lopango, bapesa bana mwana par na ye mama profiter za la fin et départ ya vie na ye. Bande konanga mibali to banga nzambe. Kole sumasia pambola bino lokola molobeli irani masiendo ki identité ya bunde sa misana koloba loba. Biso to lobi kaka. Yo mutoza na mwasi obana Kinshasa tika Elkin ndeko nanga timba. A otika yo kendaka 2-3 fois na ne. Eske mama batala rapota te. Popota etala marapa bato nyonso. Keba. Tobanga nzambe. Kole sumasi ya pambola bino. Tokutani mbala sima. Soki mwana mota zongi te. Bisous. Bye bye. Oui, bah comment on doit Fils Fashion. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième. Fils Fashion. Il y a quand même dans mon enseigne la vie, ma casquette à la qualité de la photo non, le passe la commission de ma classe. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos maintenant la scène, donc Fils Fashion. Et t'es qu'à la qualité. Là qui sont on a vu aussi qu'il y a des robes. On a tout un petit monde à ça là qui signe, on a eu commenté à on a eu un blonde des appels sur l'adresse na vie. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans à niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous avez bien accepté le bouton ma case. Ma chérie, on a pas sur les dégâts. Vous avez la qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bosse, déjà les aides classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga ozana poso somba sous-vêtements ya kano gene. Collant et loko nyonso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle ya kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu zo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambu aubergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto. Tozana ba vernis tozana ba rouge à lèvres biloko kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba saki ya
din oyo mama Irene na simbi ezali juste po na koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko deo ya monoko bongo te Fist Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza po na bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de